koyinda mambu masobele bana kisasa mambu melunga masolo ya sika Kin l'artiste tala nani aboya Kin l'artiste yo boya moyo nani okotuna ngulu tala potokuna mbongwa kala mukomboso mbongwa zayi balia makalisusu te mais Kin l'artiste franc-congolais oyonde kisasa Kin l'artiste kisasa babuka na kate kisasa soko lali my Rolls Royce triple Bandeko batali ba oyo bazali fidèle na journal télévisé na bino en lingala Kin l'artiste mbote na bino ngai kombo na nga Jean-Jacques Kabeya oyo azali coordonnateur et rédacteur en chef ya magazine Kin l'artiste na pembeni na ngai tozali na moko ya ba présentateur ya Kin l'artiste Pierrot Ebende oyo azali pe directeur de ressources humaines na kati agence na bisa communication. Lelo to se présenté epai na bino pona to présenter nanu ba excuse auprès ya ba téléspectateurs na biso oyo batuni balingi bayeba pe pona nini 2 jours o eleki balandi ba information te na kati ya magazine na bango Kin l'artiste boulou yeke plus original en mode 4G eza koleka te pona nini yango nde tolingi topesa bino eyano yango nde tobandi na kopresente ba excuse po te bomoni biso te tolingi toloba soki bomonaki biso te bandeko bokomona awa na liboso etando na bino bazalaki victime ya arrestation moko arbitraire kouta epai ya mama moko oyo tozalaki kosala pa na ye tosali 2 ans kuna ata lifuti moko totekali kozwa te mama wana ayokani soki na bapolisi ya modele nini baya ba menace biso ba lokota biso lokola ba criminel pe kokende ko mema biso manu militari na IPK Kin pote tosamba pona nini pona likambo oyo biso toyebite na kobandani kolakisa bino ba document biso tozali na yango awa ba document o na kolakisa bino ya liboso tozali na note de début na biso yango oyo tozwaki yango na secrétariat général ya communication et médias yango yo tozali nango awa tozali ko fonctionner pamba te tozali na ba document awa nazali na cahier de charges des médias audiovisuels exploitant en République démocratique du Congo oyo biso pe tomekaki ko remplir yango bokomona na suka awa signature ezali totangaki yango na muzindo pe totiaki linzaka na biso tozali na document moko pe bapesaki biso wana ya déclaration d'exploitation ezali na numéro nango ezali awa nyonso bokomona ndenge etondi na fiche obiso to remplisaki tozali pe na fiche de renseignements pour les acteurs du nouveau paysage audiovisuel congolais yango ezali awa bapesaki biso totangi yango pe linzaka na biso ezali na kati
cahier de charge na biso ya magazine kini l'artiste yangoyo cahier de charge oyo cahier de charge oyo ezali pe na ba media partenaire na biso nyonso totikela ki bango cahier de charge na biso yangoyo oyo ezali lettre nanga d'émission pona ko uta place nazalaki kuna lifuti malonga te maloba kaka pamba kaka mbongo kasi maele ezalaki te nalobi musala esala makaboye te l'ouvrier mérite son salaire osali musala bafuti yo même na code du travail elobi yango kasi bisika tozalaki maloba se pamba mayele ezali te kaka maloba me mbongo ezali te to démissionner totiki basala mosala na bango na ndenge baza kosala kuna o bozali komona eloko te libungu tulu na libungu tulu osali journalisme te ozali femme d'affaires ozali politique tika media eza musala na yo te nalakisa bino esu mokanda moko eza na tina o etali bulu yeke plus en mode G biso kolo nango tozali deja na document oyo ezali ko certifier que ezali propriété privée na biso yango oyo tozali nango awa document ezali ya secrétariat général ya industrie yango oyo awa tokoki kolakisa bino yango epuis oyo ezali procès verbal oyo tosalaki na ba document oyo bomla document mususu ezali awa oyo ezali document na ngai na statut ya biso pona agence na biso ezali wana bandeko tozwaki likama bamemi biso lokola bamibi bamemi biso lokola bacriminel batelefone nyonso oyo ya ngai eza komonana te ebungi bapolisi baki komemamema biso awa désordre esalemi quartier mobimba te bato balobi likambo nini babomi nani tobomi na biso moto te tokomi kuna ekomi lisambisami ote likambo ya logo botala bino moko logo o biso tosalelaka yango oyo bomonika ya munene ki oyo elingi koloba kine bomonika yango ezali na kati yaka bomoni étoile ya Israël ezali peint en jaune et puis bomoni songe ya échanger à limité yango yo et débordé ti na libanda na filigrane yango ane bimi pe ebimi na songe awa ozo komona na se tokomi kine avec i ya échanger ya limité songe nango et puis tolobi l'artus oyo ezali kaka jeu de mots mais euta na mot français moko bota na ba dictionnaire na bino l'artif ezali français argot l'artif o elobi pain mapa biso tolobi tozali mapa ya Kinshasa étoile o boza komona oyo tozwaki yango na likanisi ya étoile ya communication nde to concevaki yango mutu a concevaki yango Piero akopesa bino kombo na ye mutu asalelaki biso conception oyo ya logo oyo kasi bato ya badongolo misu bajalou bato ya mitema mabe kuna pana bango baza kosala rendement mabe balandeli biso bakuense biso bamemi biso tina boloko po na kaka likambo ya logo oyo bakoseli biso makambu Innocent Matengu monteur na biso oyo tozalaki ne na deuxième A ya communication Piero Ebende oyo tozalaki ne pe kuna Dadika Beo azali na voyage ezala doya mai ezala Ruth présentatrice na biso bakamoli bango na boloko balobi basali mbeba basali ezali nini basali mbeba oyo babengi faux et usage de faux na concurrence déloyale tomituni na droit nini bakoma concurrence déloyale ezali infraction au lieu que to solola à l'amiable to sali na ba institution ya ba média mais institution d'appui à la démocratie lokola CESAC lokola misusu bakokaki kosalisa biso pona ko régler conflit wana parce que ezali presse na presse za kuswana kulutu la dilu ya zaka koloba les loups ne se mangent pas entre eux et sengela ki tokuta na to solola lokola ba mama ana
kelase ezali te kotanga kelase ezalaki mabe bakomelaka bango se kokomela bake koyokana na police ebimeli biso awa na rédaction ekumbeli biso matériel nyonso ebungi tozali na son moko tokoyokisa bino oyo ya mama wana asololaki na babato ya media moko balobaki ki bakoshatie biso bakonyonga biso yango nde bakokisi tozali na son wana tokoyokisa biso tokoyokisa bino yango boyoka ndenge nini biso baumbu na bino tozalaki humilié esalaki malamu te procès ezalaki vraiment équitable te 2 poids 2 mesures mokonzi ya mboka na adresse na ye la nation mikolo eleki alobaki nini batu misusu ya justice bazali koconfronte yango na affaire bakoluka ne mombongo kasi baza kokata justice mabe tosinsurge mpe toregrete makasi oyo modèle bakumbelaki biso na ndenge bahumiliaki biso. Nous en appelons à la présidence de la République na primature na ba institution ya mboka ba meka ko trancher likambo na biso oyo tozali ba criminel te tozali ba miyibi te tobemi mutu te tosali eloko na mayele na biso Kongo soki ezali kobonga te po ba Congolais balingi kaka koswana kobunda balingi kobunda na makofi na kokorompre kasi kobunda na mayele bazali nango te na lopoto balobaka du choc des idées jaillit la lumière to tutanaka mitu po ta lumière ebima kasi to korompaka te to boyi yango to beleli bakonza mboka basunga biso po te kine l'artiste oyo bozali komona oyo ezali propriété na biso ezali pe na mikana nango bazali kobundisa yango to sengi basalisa biso po te tosala musana na biso ndenge esengeli batika komenase biso na mama wana tozali su na posa na yete tobimi ye moko alobi bokoka na son abengani biso tolobi ok mama mokili ezali ya nzambe tokosala eloko na biso oyo batu pe bakondima biso pe yo okotala na miso po kondima lelo boti jalousie tozalaki na deuxième œil na bandeko na biso misusu wana alandeli bango te baninga na biso misusu bakeya ngambo kuna alandeli bango te pourquoi kaka kolandela kaka biso tomitune ezali nini. Voilà, infiniment merci Mokonzi Nangai, le rédacteur en chef valable et le plus intelligent, Jean-Jacques Kabea, pour la parole. Je crois bana kini bana monde entier déjà ba ebingai Pierrot ben de l'international. Donc oya salara que besoin d'information na banda kuna bino. Donc nazali donc nalandi Mokonzi na sima et puis il y a ndeko na biso dadi Kabea 1000 pat o lelo aza na Europe na cadre toujours ya musala donc azali absent. Alors déjà magazine Kin Lartus ngana koloba que non comme étant directeur à ressources humaines, ils ont regorgé 25 travailleurs. Donc 25 travailleurs, 25 jeunes. 25 jeunes, oyo lelo, biso ba oyo peut to sali que no ba ndeko na biso, balongwa na chômage, balongwa na vie peut-être ya rozanga, ba ya tous travailler, to luka quelque chose ensemble oyo ko permettre biso lobby, to fungo mape na maambo belé. Alors et donc, ba liste yango yo ya bandeko na biso ba Jean oyo ngai personnellement nazali bongo ko kamba o nazali to peut-être ko landela sur le point ya makambo moi ebele. Donc bazawana ba liste yango yo je crois ba makambo tout ndenge musala etambolaka ezali awa. Alors biso nazali toujours ko continuer ka ko regretter ndenge mokonza utu koloba Congolais alingi te Congolais a avancé. Congolais alingi te Congolais a kende liboso. Na monsala na ye, moi j'ai fait l'IFASIC. J'ai fait l'IFASIC, je suis journaliste de profession. Naza moutou mokote ou nazali parachuté, mon père, que je salue en passant, Justin Fumulamba, a payé les frais académiques pour moi na kene na IFASIC, na ye kola o babengi journalisme. Yango na sali, j'ai fini, et to kote pe na ba media ngone nga ezalaka, pour na ko travailler, to sali pas à Batu, to sali pas à Batu, nenge simbagite, bazali toujours ko continuer ko nyokola ko fina ko pesa ba opportunité te nde tangu to yaki ko koma na Kilartus oyo biso to se donaki oyo biso to salaki du point de vue fond
na forme ya Kilartus wana magazine oyo wana biso batu tosali yango ko banda na logo tina suka ezali biso et puis na ba propre frère na biso oyo biso to banda ko bimisa parce que tant to kutana gina la dame tant ba kabwana gina deuxième ère communication na bande ko na biso ba cordon Paul Tosuwa ba Pati Mwamba l'international Papi Kambala biso to lobaki non totikala na ye alors tant to kota ki je crois ndegolanga Dadika Bea a kota ki na katina ba Marika Pinga que je salue en passant baza na mboka ya Paris na France tant ba kota ki pona kosolo na ye madame wana aebisa ki bango biso dans l'ensemble tout ça la projet to memela ye tant to sali projet to memeli ye a financer ki pe projet yango kutu à 100% te azwa ki kaka ba matériel na ye wana on n'en disconvient pas a pesaki mais kobanda logo oyo bozo ko mona ya Kilartus c'est nous et d'ailleurs tout ça la logo wana je crois bande ko na biso ba innocent matengo bande ko nyonso bazalaka tout ça la yango na kati kutu ya bureau tout ça la musika et na batu o basala ba logo wana bazali oyo biso to futa mbongo oyo biso to yela kiye yango koyaki ko présenter charte na biso makamunyo sona parce que biso zaki na idéologie ya ko sala magazine étoile ya communication mais tant to yena ngo na suka na produit fini nde aye ko changer non to tia yango to comme ça yango Kilartus nde to yaki ko ndima lokola yem tazala ki liboso aye ko comme ça yango Kilartus mais il y a une différence c'est nous biso ba to sala ki yango je crois pas que non akobimisa mutu oyo akoya koloba que non ngam tuna sala logo wana si ce n'est pas biso plutôt parce que on va appeler les gens ba oyo ba sala logo wana ba concepteur ba générique ba biloko nyonso zo leka na kuna idée bulu eke wana ba question wana o bango ba salela kuna est-ce que ça ya bango bulu eke wana de coupure ceux qui va réagir kaka est-ce que d'abord bulu eke ne uta alors pourquoi est-ce que batu bazo linga ya salela ya baninga mais akoma ko konza baninga logo wana eza biso batu to sala conception na yango na ebite mutu nini o akoya pona ko contredire ngai donc c'est un peu ça alors tant que moni que non un bon jour to yaki parce que ezalaki caissière na yaza caissier na plutôt ezalaki wana o yemoko achaka comme étant caissier yemoko pa achaka lokwa mokonzi là-bas il y avait pas de chef parce que yemoko bandako loba que non na magazine na ye mokonzi ezalaki te to bandako travailler ka ndenge bandako mona wana on donne le meilleur de nous-mêmes et alors un bon jour to yebo pona musala ba ebisi biso na porte et pas ba agent de sécurité na ye boko kotate bobima bozonga alors aujourd'hui on nous accuse ya koyiba d'abord ba matériel ngai Pierrot Ebende nazalaka nani si ce n'est pas un simple journaliste na koyiba matériel yango par quelle magie aussi longtemps hier j'étais au travail aujourd'hui tant na yeba bengani nga na portail ba ebisinga kokotate na koyiba nini yango na machine to ordinateur to nini na machine nini alors tozo ko senga epa ba konza mboka vraiment biso toza ba jeune o tozo ko luka tout ça la paie moi entrepreneuriat to sungala entre biso alors c'est pas une personne encore que non nazana mbongo parce que nous on n'a pas l'argent on a le savoir-faire yango nde tozo ko bimisa j'espère que ba audio bokoyo ka ba que non elle est une dame de fer elle a beaucoup d'argent elle a des relations à connuire biso yango to ko sengi pa bande quoi c'est sac bande quoi journaliste en danger bande quoi UNPC bande quoi ba instance et belé vraiment esengeli likambo bo s'impliquer na ba ONG à droit de l'homme esengeli bo s'impliquer la likambo parce que moi personnellement je me sens en insécurité pour jusque là on continue toujours à venir même chez moi à la nuit pour na ko luka ko enlever ngai alors déjà ngai ce qui problème est comme ngai ezali à la base il y a la dame wana parce que jusque là c'est mon nom qui est gravement cité, le nom de Dadika Bea qui est gravement cité, le nom de Innocent, le nom du rédacteur en chef Jean-Jacques Kabea, oh bah le but que bah faire souffrir Bissou. Alors arrestation oh bah qui sala qui arrestation moko arbitraire. Donc ça veut dire les informateurs bah bandaki koya na lieu à service, bah koya bah so ko mener ba enquête jusque le jour wana donc bah ya kimi balé. Tant bah yé le mardi ba yemi balé nde ba pour na ko s'informer ngana zaki libanda ya entreprise to solo na bango ba ye na idéologie moko ko ba que non voilà ndenge za botozo ko luka mutuma ça la reportage to solo na bango quand je me suis déplacé nzoka ba ki ko étudier terrain to kesani na bango banzela
lokola nzamba zali wana toujours pour na continuer ko protéger biso nde a épargner kingai tant on a bimi ba ko zonga bakangi bandeko nyonso s'il vous plaît avec tout les matériels et entreprise sans mandat d'arrêt mandat d'amener convocation moko yate kaka bongo mbala moko bakangi ba journaliste lokola miyibi je vous dis s'il vous plaît et puis namutuka oyo eyaki kozwa biloko eza mutuka ya la dame wana mutuka bakonzi ya mboka tokosenga vraiment beaucoup de problème po mutuka oyo kokanga biso oyo kokanga ba Jean ya magazine Kin Lartus ezali mutuka ya la dame wana na bandeko na ye na kati ba kokanga ba journaliste humiliés comme des voleurs aussi longtemps bazali alors que bazali ba intellectuel ba o bazo ko sala que non je crois ba bele ba kanisa lokola biso to sala ba journal lingala to za ba zoba yango na bomona ki bandeko na biso bakolo masolo basangana parce que lingala actuellement ba magazine oyo ezoko koma facilement et pas ya population oyo bavandi na Kintuka oyo bavandi na gingasani ya suka oyo personnellement bana ya Changu oyo ngamo nazali notable ya Changu mwana ya Changu ya Mikondo donc bana nyonso ya Kimbantseke vraiment esengeli bo soutenir biso bana ya Bumbu bana ya Selembao bandeko na biso oyo bakangaki ba cameraman na bino ba Victor Jonathan banani baza bana ya Bumbu ba héritier Mbula bazali ba jeune oyo bazoko se débrouiller alors mutu ya boye aya ko traduire biso na justice na likambo oyo toyebite bakangi bandeko na bino balali na prison na ba condition moko ya mabe tangu ba ye nde bakangi ngana zalaki wana te je me suis déplacé na kei na sali effort na contacter bandeko presque belé et puis na kati ya bureau na biso parce que ngai na minute je suis chargé ya nazo gérer caisse nazo gérer makambo nyonso na kati ya saki na ngai ezalaki na bambongo ya batu $4,520 en devises et puis na 13 000 francs congolais parce que quand je suis sorti na lobaki que na ke kosomba crédit na yebisi bandeko bati kota elanga saki na ke kosomba crédit parce que faki mbongo wana to pesa mbongo ya batu je travaille avec Cyber Eric mbongo ya batu faki to futa mbongo ya passeport to pesa mbongo ya visa to pesa mbongo ya billet réservation billet à 2 personnes mobimba na kati y compris na ba mbongo o na ina ko sala na gena ko zo pa ba partenaire na biso po balekisa ba élément na bango ninga ba misana mbongo wana tango ba policier ba ye d'abord ba kendaki na batu ba ye ko zonga bango moko o arrestation nini esalemaka na ba bien ya entreprise boye bokangi na mbongo biloko tuboke na yango ezali komona na te yango wana ezali mutoki na biso tokosenga epa ba konzi ya mboka vraiment bo s'imprégner na dossier oyo parce que biso tona besoin ko sala musala na biso tokosenga epa chef de l'état tokosenga na ba ministère tokosenga na ba instance oyo bazali na habilité ya kolandela makambo wana bayeba vraiment kokota likambo yango na ndenge sengeli. Moi, je les ai tous virés. Okay. Pour recommencer mon Kilartus à ma manière. Et pour ma salle, je vais les châtier ou imaginer que je vais faire la même chose pour garder les mêmes contacts et tout ça. Ça ne passera pas. Je suis une dame de fer, ça ne passera pas. Je sais pas. Kilartus, Kinlartus, c'est le même. Non, c'est pas le même. Mais c'est l'autre parce que je les ai virés. Moi, je sais pas. Kilartus, Kinlartus, c'est le même. Non, c'est pas le même. Mais c'est l'autre parce que je les ai virés. Moi... Boyo qui sont. Bo comprendre mungongo. Ya mutuana. Ba propos moko très grave. Très grave. De comprendre à quel niveau tozalaki maltraité. Nyonso ezala ya biso, ezali susute. To mituni, soki posa na bango ezalaki nde, ya ko détruire matériel na biso, po na to salate. Biso tozali magazine de proximité. Tozali magazine ya population. Oyo biso tolobaka et reflectaka réalité sur le terrain. Yangonde biso to salak. Mais koluka ko boma biso boy. Ezali pasi mingi. Ezali pasi mingi, ezali biso pasi. Mama wana ayebi oyo nini biso to sali. Tango to zalaki kuna to nyokwami na maloba, to nyokwami na kofinga. Ba décision azozango na bo sentiment et non pas na ba principe. Ba principe audiovisuel ezali. Éthique et déontologie professionnelle les ali. Il y a zotia sentiment, azo baby samusala. Tolobibo pona kosukisa.
mosala ya ba journaliste esengeli journaliste akamba soko ozali patron de presse ozali na notion te ya media tika okobebisa eza mosala na ote tika ezali mabe po okobebisa yango kuna ezali se kobeba nzambe asunga biso Hollywood.